Salut, bonjour, chers internautes, bonjour à vous. Bambote, na biso nyonso, tongo elamu, mukolo malamu, na biso nyonso. Ezo dépendre na RO, okota la biso. Epa na biso toza tongo, c'est juste 8h30. Na pesi bino, bonjour, bonne journée na bino nyonso. Lelo na ye kolobela likambo moko ya mukie, balobi pasteur oyo, prophète amiral asengi Pierrot Ndombasi bolimbisi. Na kotiela bino video botala lolenge pasteur asengi Pierrot Ndombasi bolimbisi. Vraiment eza pasi na ba prophète ya lelo. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne Ercile Botelwa TV. Likez, commentez, partagez et kozala malamu mingi. Et kozala esengo mingi pona biso ba remarque na bino nde yango tozalaka nango besoin ba remarque ba commentaire na bino ekosala malamu mingi pa balobi prophète amiral asengi bolimbisi na Pierrot Ndombasi ba prophète pe bwa malembe te boyebi ba malembe te ce qui vraiment za mutu o nzamba lobelaka. Moi je pense pas que nzamba ko lobela yo oya koloba prophétie o nzamba pesio oya kopesa ngo en public boeza malamu te yo zu prophétie oye epa ya nzamba yo kolobelo atanke musali na yeso ki pe ya solo yeso ki pe ya lukuta po bokoma obimaka boye to mona o abima pona makamba sila piao amona na lisute o sila ndoki o sila bweti lelo piao moi to mona ye ezate pardon penza ba prophète to yebite soto lobani oh Pierrot, oh nzamba la kisinga, oh oza pede, oh pardon to ebite. Soto okende wa pena ba prophète na biso o. Prophétie do mona muta pesa mutu prophétie na réseaux sociaux. Yozo wa pesa mutu prophétie na YouTube. Yango YouTube ebongi na ba congolais te, pardon badi. YouTube ebongi na ba congolais te vraiment. Heureusement pasteur aye na ye kosenga bolimbisi, amoni na ye mabe na ye, après avoir ko sali réputation ya tompe, après avoir ko sali réputation ya batu ya papa Maxi o babengi Pierrot Ndombasi ko Pierrot Ndombasi banda ba théâtre kalati. Pierrot Ndombasi bandi théâtre lelo te pasteur. Oui, c'est pour ni bino bolinga bato théâtre ba avancer te. Au banda théâtre ne kala bandi na passe soka ka tombwami nzamba tombole bino boye. Oh ezalaki kisi. Oh azalaki pede. Oh azalaki boy. Oh azalaki boy. Pardon badi, pardon. Pardon pena ba pasteur bo changer. Pardon. Ce qui peut prophète et ce qui peut pasteur et ce qui peut marabout et ce qui peut nan changer. Tant ba banda ba carrière na ba na passe to ozala to mona ba mais tant bazo ko avancer ceux qui nzamba pamboli bango lelo komi ba simbi ki dona kongo muta ko pamba mana ete na mboka na biso na muta ko pamba mate bo mona ba Nigeria te de ba Nigeria na bo mona bango te ka congolais pardon bad to ka ba audio ya ba to ka vidéo audio kute me vidéo ya pasteur ndenga sengi bolimbisi et pas ya tompe tana c'est Merci beaucoup, Internet, partout dans le monde. Vraiment, on a prophète. Aux vidéos, et circulé partout dans le monde. Aza grand frère, Ngashira Bakayamba. Vraiment, avant Yaloba, on a présenté pardon. On a série vraiment pardon. Na ba comédien nyonso ba comédienne na sengi pardon na famille à papa Pierrot Ndombasi na sengi pardon na belle famille na ye. Vraiment oye de kaki papa Pierrot limbisa en tout cas limbisa na zana grand frère na awa aza musala nzambe ye morobe akosenga pardon vraiment limbisa vraiment ba comédienne bo limbisa vraiment ndeko na ngai grand frère oza na ndoko olomba mbote na bino nyonso ndeko na ngai basi pe mibali nayebi ke na léser beaucoup de personnes. La spiritualité na physique ibala na kate eza communication mute salinga mabe ko transmettre message salinga mabe na perdre contrôle naza mwana mboka naza congolais nakoki jamais kokoma moninga na nga congolais nakoki jamais kopanza foyer
na yete pona panza foyer naza pasteur à YouTube kabate naza pasteur à église locale naza visionnaire à communauté bien sûr na sali vraiment mabe ndenge na communiquer na transmettre un message et les aidants ndeko Pierrot naza ndeko na yo naza pasteur naza mwana mboka nayebi ke transmettre communication na ngande eza dans les bons thés na perdre de contrôle par rapport à spiritualité na kola ko maîtriser makambo dans la singio au limbisa nous avons besoin kimia la petite sœur famille batubeli bakomi mawa Vraiment. esali bien te nanga moko pe tango na ekotala yango na bi o nini esalami boye na communication bi kozala muta communication ezaloka pe ndeko na biso moko alobaki mwasi akala président ezaka berere ya communication ndenge ezalaka nayebi ke naza wana soki tokutana namona yo nyonso ezodépendre kaka na yo parce que pardon eza puissance oyo etiaka kimia etongaka. Merci vraiment d'avance mpe na bainternaute nyonso bachroniqueur nyonso bachroniqueur bajournaliste bacomédien nalingaka bino mingi naza mpona bino bino mpe koza mpona biso bolongola biso bastress donc so toseki omona kimi ezalaka donc nasengi bino pardon na nkombo na biso. Merci beaucoup Papa Pierrot, vraiment boyoki prophète ndenge alobi pardon Papa Pierrot nalinga komaka sojoa bien pardon koyoka te bato mosusu bakoki kotia bamwana pilipili vraiment nayebi koza mwana na nzambe pardon limbisa oyo eleki merci beaucoup bapardon na bacomédien bamama bapapa oyo message wana vraiment ederangeaki bango biso nyonso ederangeaki biso aza grand frère nanga depuis ntongo nazobengaka ye kaka ntina yo okutana na ye vraiment bolimbisi merci beaucoup.